dans la solo moko et là on a autour nango mission na bino so kinani wala on se comparer na faire c'est là le roi là autant on peut pas naé et puis autant on pas petit Cindy na pas ça no preuve mo yaka misatu mo kili mo mabota lango et ça qui avant comme ma fan chérie à Kofi il faut ça le ko wana ja on la Suzana longue la veste c'est là c'est là pour comprendre. Oui, mais ma pamba et puis que jour au Congo et salon ma belle. T'as le logo caméra et filmant. Moniango. Bendango. Mami wata. Fallait ça na ngope amaskango chango ba pio di boso boy. Sindi pas ça on la mukongo na ye parce que biso ça bana oyo après ngai fallait m'ta on ko tra ka temple la vie. Après moi on a sindi m'ta ko ko ta azana le logo. Ozola nango. C'est là tout là ça pinna internet. Yango songo bien. Bendara talaka ilamba yebi. Oroba. Donc yo peno ndimano pene ko zakana kisa Kofi pena. Na zakana kisi te zaka be pass tozo kola. Na ina poste na yeba na ko mala succès. Na ina choix te faina ndima nyoso bazo yebisa ngai. Au moins ngai na onyo so na sana na Kofi Olomide ezala mutu moto osana ngo na ndenge donc ezaba makambo ko boye parce que via kepe na suka ako sala ngo suite parce que mon avion ate bati suka ngo fait ça faut qu'il t'a réa tambola na piste ba kiti ba keke ba parler na bango ya mo nisiko vie pour ça komi ozo mate que na tambo ko boye ka mukie ba makambo so ko molanda quartier la tête c'est Zobozi Kofi leader à Koyemba, mais idéologie na émission na makama qu'est-ce ça ma idéologie donc mutu nanga na chango na place ndo moni lo ba quartier la tête ndo mona ka bango tu wana ozo na ba soleil ngala taka bango te zo ba makamona ngalo bine ba makambo eza ba vérité que soleil Kofi ba na coucher bango a coucher basi na bango BBC a mona ke sirène ba Gibson bango tu bon vous si ba ko ndima makamande ngwana ozo ba barondi bangote parce que ba yebi ke bakolo bangote ke yonde ozo sala makambo poka ka ba tala kayo ngaba tala ngai embula ngaba bana tala ngai ngaso ba makambo eza sincérité o ngamo na zoloba ebi combien de fois Kofi Olomide tini ba corrompre nga combien de fois yondo ngoza Kofi tinda ba toi corrompre nga ebi combien de fois parce que na lo sala ngona bitité makambo na lo bango na bitité so yaki na bit moko boy de la ministre aussi na changer de maloba na micro na yo Ozolanda. Donc ça dit on a maintenant loba et puis nous avons loba. Et ça pour na makambo ya reclaircir ba tu vas comprendre. Ni ne zala ki na ni ne koma. Ozomona. Kofi Olomide a sali a détruit Mukilitro. Ozomona a détruit Mukilitro. Mais on va rundi manga ite ba muna batala ba sort. A détruit Mukili en fonction. Tala massa na burompela. Alors on a quartier la tête combien de temps? Combien de fois? Mais na quartier latin bourrom tala la lumière pe image na biso ozo comprendre bourrom pe la wana mais tala fine ngezo kende Jordan Kousa ye wana se retrouva kuna na baklanta kuna na États-Unis il y a ba autorité na ba conférence de presse tu na kende be senga kana studio on comprendre courage ya ba makambo na so la ba ka santé que peut-être ezaki zo bozazo lo baboy pour peut-être na beat moko boy pour son na beat na minute aussi na changer maloba. Donc monta tout est oya. Non changer on est parce que ça marambata on zambache. Zambe mda abimero misa zobozi misa marambo. Zobozi lo baboy. Vous comprenez? Nous sommes sur vérité. Le loba Aristote bana Kofi bakenda. Tout n'a rien à yo. Ozolanda Aristote azab. Mino azab. Baroki bazab. Donc Kofi ça dit moni ba babilo razanango. Ya ya mission na mokili ya ko détruire. Eba ndokyo ba la katiba bote pele mo mama abimi na ye osale abandi ko ko la paix comme ça la siko ba makam na ye. Donc ye tina famille abongi sata mutu moko te. Ve joni ko ata yeb sanga lupanga ve joni ko. Ve joni ko na lupango wa. Afara bien wa. Avant na tile pa mama ba ona mbinza. Ve joni ko na lupango. Na fama Kofi mutabonga ate. Kayemo. Yemoko parce que ça vieux ina abuta na ngode na famille na ye. Asa demo abota mala libuma mamami. Azwa ke lima comprendre que mamami abote lima Kofi. Donc yaka na mission ko détruire batu. Tana la famille na bonga. Pour côté on mani mamna lo bano. Webi tumbanga na nango.
Kofi azobundisanga spirituellement, azobundisanga physiquement parce que na yebiye. Yomoni mabe mote komawa. Vous comprenez? Donc pas nanga elo modi. Ngala zate ke na yi mission mon na quartier la te na yembara na musika na Kofi te. Ngazaki afa chéri ya Kofi Olomide. Ba mission wana afuma kutana nga zobo aussi. Ba pesi ba rapport pa nanga na sol na Kofi. Vous comprenez? Donc nganem na yebi Kofi. Dans la solo moko et le roi là autour nango mission na bino soki nani. Wala on se comparer na faire. C'est là le roi là autant là on peut pas naé et puis autant là on pas petit Cindy. Na on peut ça no preuve moko yaka misatu. Mokili mo mabota lango. Et ça là qui avant comme ma fan chérie à Kofi, il faut zaner le roi là. Ya on a la Suzana longo la veste. C'est là de. Oh, c'est là pour comprendre. Oyo mema bangamba pamba ebi ke jour okende Congo et salo mabe. Dans le logo caméra et filmant. Moniango Bendango Mami watati. Fallait à ça nango pe amaskango chango ba pio di boso boy. Sindi pas ça on a mukongo nae parce que biso za bana oyo après ngai fallait mta on ko traka za temple la vie. Après moi on a sindi mta ko kota azana logo. Ozola nango yango songo bien. Bendara talaka ilamba yebi. Oroba donc yo peno ndimano pene ko zana kisa Kofi pena. Na zana kisi te zaka ba passe toujours kola. Na ina poste na eba na ko mala succès. Na ina choix te fa ina ndima nyoso bazo ebisangai. Nozo yo vérité bima mwana mukie kizengi. Mama kizengi ya. Na makambo ya Kofi yo ko tango yo kende o memba batata. Vérité yo ebaki makambo na l'action siko. Yo ndako zana ngo ebinga te. Ozolanda. Makamba papa André wana alobi katini mo wane mo porte parole soki mona moko mabundi makasi ataki chemise moko boye lokwa bataki mbangi kiberam te mona moko boye mabundi bwa mwendo mutu carré bolwa G6 na yebi ko mona eta tindia bankenga na télévision tabi ko bakena morgue comme papa André ba yebi yango te papa André ba yebi yango te batu na question na Félix Loisé quoi papa André pona azana. Papa Ndazaki papa banosa na moko biso ba petit ba leader ata mwana na sankara papicho bon makambo no bimisa te ponga na zo bon makambo oya ngai ye mukolo pe nzamba ko visiter abimisa makambo na zo ebisa yo ezo ebisa yo biso mtozala ba leader biso mto yebi makambo okopal mère ali yo na ko muvana kisasa na ko loba ngona be monsieur ya Barbati gana loko ke mère ali yo na ko na bakisasa na continuer le monsieur ya tout na ba question mususu Barbati la ngo tout si la non na mère ali ya ko mofana kisasa ça fonctionne consisté passer ngam na zolo makambo yo zala kiti na lobi ke na ko expliquer ngo Barbati la ngo benga bengo batala jour mususu to sa une interview réponse na ngo ya na ko expliquer ba tout si na ngo maman mo na nga ya liboso oui vinora mama ifa kana obo embaka mama ifa siko mutu abebisa foyer na mwa mukena mama mwa na liboso eza wa vive comment la thrombose le fait chose qui a beaucoup da zila nan bo fana bo baby histoire te mama mwa na Enoch de toi à la 24 ans ça 25 ans le 17 novembre vie ça parcours parce que pipi la tomate bata varese mo beta équipe monter pipi là pour soit tomate ça pour nous pesa moi nias na soupe nga déjà na comment vivre na bandenge mona bandenge bamboko confiance luka nga na bandenge moko boye ya mo na bunga ke moi mikole bena non ça soit intervité donc na makasi ka nzambe to sambela romo na c'est l'effort tout monde na no pour expliquer ba tout danger na zanango donc na uti ko risquer quelque part c'est le cas tous ali na ba liwa mais moi ro chape na ba détermination ezati parce que nzambe ya bika ndenga épargner kinga voilà.